Shalom bananzambe bisika nyonso bozali vraiment nazane sengo ya koya lisusu liboso na bino pona kote ya bino sango malamu ya Yesu Masia. Lelo na ye na sujet moko lisusu oyo kosunga biso pona ko sala intercession. Vraiment nalingi na rappeler na bana nzambe oyo bozana petit da kolandanga ke ngai ministère na ngai ezali beaucoup plus intercession. Nazali mwasi ya mabondeli, nazali mwasi o nazali intercesseuse. Alors, na grâce o nazue pa na nzambe ya kokumba ministère intercession, nzambe pe a salanga lisusu ngolu ya ko décortiquer parole na ye pona ko mema biso na ba sujet de prière. Alors, nangi na talisa bana nzambe ke tant aux intercesseurs, tant aux intercesseuses, esengeli ozala mutu o ozo bunda. Tant ozo bunda sans reculer. Alors, thème nanga ya lelo ezali combattre sans reculer. Alléluia. Ozo bunda bitumba sans kozonga na sima. Ozo bunda po o atteindre objectif. Oza ko bunda po zwa elonga na yo. Ozo bunda po osimba ba promesse oyo nzambe asaela yo to asaela biso. Alléluia. Et ce n'est pas que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons plutôt dans la victoire. Alléluia. Biso ba nzambe, biso batu oyo nzambe atia eloko mutuya na kati ba vina biso esengeli toyeba ke nous sommes encerclés par des ennemis. Alléluia. Nous sommes encerclés par des gens qui nous veulent du mal. Alléluia. Mais esengeli toyeba ke quel que soit ba obstacle, quel que soit ba opposition, alléluia, nous atteindrons notre but. Alléluia. Nous toucherons à nos promesses. Alléluia. Quel que soit bitumba. Pourquoi? Parce que essayer na biso to combattre sans reculer. Ce qui yo koute na bitumba et ko zongi na sima, moyen o atteindre bit na yo ezate, moyen o atteindre ba promesse oyo nzambe asai na bomo na yo e ko zalate. Ya wana yo mutu oyo zali engagé na kati ya bitumba molimo, esengeli ozala pe accompagner na batu oyo bako sunga yo o atteindre bit na yo. Ozala accompagner na batu oyo bako sunga yo po o toucher na ba promesse na yo. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas que tous allons accompagner par des gens qui se fatiguent. Alléluia. Mais tous allons plutôt accompagner na batu oyo baza dynamique, na batu oyo balobi que nous nous engageons pour le combat, nous nous engageons pour la victoire. Alléluia. Nalingi to kota na lisolo moko ya David. Biso soyebi solo ya David. David azalaki un grand combattant. David azalaki guerrier moko oyo ke azongaki simate. David abundaki bitumba. Pe bibesi biso ezana bitumba moko te oyo David a échouaki nango. Alonga ki na bitumba parce que atiaki objectif kati na yeke azako combattre sans reculer. Azonga ki simate malgré obstacle, malgré opposition, a continuer ki na bitumba na ye. Alléluia. Ezana histoire moko na kati na Bible tokomona David. Alléluia. Biso stoyebi David azaki mutu oyo abunda ki pona Saoul, abunda ki pona elonga Saoul, atiaki donc makasi na ye pona Saoul alonga. Pe Saoul azali ko longa. Mais comment ki na moment moko batu bakoma ki kokumisa David na place ya kokumisa Saoul. Saoul akota ki zuwa, akoma ki na zuwa contre envers pardon nani David. Pourquoi? Parce que yenda zaki mokonzi esengela ki pona na Saoul ton David azobunda pona ye elonga wana ezonga to gloire wana ezonga epa ya Saoul. Mais batu na place ba yembela Saoul bakoma iko yembela David. Alors etiaki zuwa na kati na Saoul et yeko tia opposition na kati na bango. Pourquoi? Parce que Saoul akoma ki lokola humilié.
alobi ndenge nini mutu oyo soda nanga ya zo bundela nga me oli batu elonga na ezonge pa nanga ekomi suko zongela ye ndenge nini. Alors opposition kotaki entre bango mibale tie ko sala ke David esengelaki na ye akima. Ba isi so David azalaki na 600 soldats. Oyo bazali ko sala équipe na ye. Tangu Saoul azali ko landa ye parce que bible esi so ke tangu Saoul azali ko landa David azali ko kima, azali ko kota bamboka ko dusola azaki na 600 soldats. Mais komaki na moment moko, hallelujah, David akokende na exil. Tangu akende exil akendaki na troupe na ye. Alors pas ya akendaki exil akendaki na mboka ba Philistin. Mukonzwana ya troupe wana ayambaki pe David parce que ayebaki David ayokaki sango ya David kazaki un grand soldat, un grand guerrier. Alors ko sala sikoyo mboka oyo Saoul plutôt David akendaki ko s'exiler bakomaki pe na bitumba oyo esengelaki na bango pe bakende ko bunda. Hallelujah. Na mboka wana David ndenga kendaki exil asaki déjà 2 ans na kati ya mboka wana. Alors tant bitumbe komeli bango, alors mukonzi ya je sais pas ya armée wana babengi Akish arekitaki pe David na ba soldat na ye pona babunda bakende ko bundela bango bitumba. Ko sala sikoyo na ebite terme militaire ni nakolo baponga na ebite na ba soldat te. Mokonzo esko abande ko sala contrôle je pense ya troupe na ye o esengele bakende na bitumba. Alors ba Philistin ba soldat ya mokonzo wana ba ko retrouver na kati na bango David na ba soldat na ye. Alors batunaki na mokonzi na bango batuni mais que font-ils ici ba hébreux oyo? Alléluia. Abi que font ici ces hébreux parce que David azaki hébreu. Alors ba soldat na mususu to ba remarquer présence na bango batuni ko zoma mais ba hébreu oyo bazo sani na kati na biso. Mukonzi na yebisi banga lobi parce que batangi to kitina na 1 Samuel 29 ba yebisi biso awa. Que font ici ces hébreux? Na 1 Samuel 29, na verset, je pense, 2. Babou Moukozana Lobi, ne reconnaissez-vous pas David qui avait été au service de Saoul, roi d'Israël, mais qui depuis 1 an ou 2 est chez moi? Depuis qu'il s'est rallié à nous, je n'ai jamais rien eu à lui reprocher. Alléluia. Moukozana ya bango alobi, boyebi David te. Alléluia. Azana biso awa. Depuis tozana e awa, déjà ça fait 2 ans tozana e awa. Et puis depuis que na tozana e awa, na zue na problème moko te. Nazana likamoko oyo na koki na reprocher na ngote. Baza batu oyo nga na yamba na mboka oyo. Alors ba Philistin wana ba yebisi mkozoma wa bi te. Renvoyer ye na batu na ye. Azonga na mboka na esika uti. Mutu akoki kozala na biso te. Mutu akoki ko participer na bitumba oyo tozala nango ya kokende ko bunda te. Mutu oyo yo yebi ye te. Mutu oyo soki ake ko bunda na biso, soki tozwi elonga, victoire ekozala ekoma ya ye. Honneur ezongela ye ekozala su ya yo te. Yo yoka sango na ye te. Abundaka pona Saoul, batu bakomaki koyembela ye. Ye abalukelaka batu. Renvoyer ye. Akota akena bitumba na biso te. Renvoyer na basoda na ye. Alléluia. Alors, finalement, mukonzi wana esengele kaka yoka batu na ye. Ayeki ko benga David, alobi David, vraiment, nazane loko oyo nga na ko reprocher o te. Ovandi nanga au moins 2 ans. Nazo na likambo moko te. Mais lokola batu nanga balingi yo te. En tout cas, oza obligé kaka yona batu na yo okende. Na yebi kozali un homme juste. Alléluia. Mais na lingi te ozwa part na bitumba o toza nango. Malamu ozonga parce que présence na yo etie batu nanga mal à l'aise. Ndeko mwasi ndeko mobali. Soki oza wen. Alléluia. Soki oza lelo kwa nzambe na ngina talisa oke présence na yo etiaka batu mal à l'aise.
likambo ezala te bato bako combattre yo sans cause bato bako boya yo zala kati na bango bato bako linga même pas yo accompagner bango na ba mission. Pourquoi? Parce que oza loin de Dieu. Pourquoi? Parce que oza na mafuta. Pourquoi? Parce que oza na eloko ya Nzambe ya motuya oyo bango baza nango te bako luka ba tia yo mal à l'aise. David mokonzi wana reconnaître en lui eloko moko ya mabete mokonzi wana ya ba Philistin asepelaki na présence ya David mais bato oyo esengaki bakende kobunda bituma na David basepelaki na présence na ye te bayebaki ke soki bakenda bango effectivement bakolonga David mtenga zana amemela bango victoire mais par jalousie balobi soki tokenda muto na bitumba bato tant tokolonga effectivement tokolonga po yaza makasi tokolonga parce que yaza ouin mais bako bosa na ke biso to bunda kipe mukonzi na biso bako yeba susu ete one no se kozongela David malamu muto akena biso te ndeko mosi ndo mobali mbala mingi batu baboya kayo na mission mbala mingi batu baboya kayo accompagner bon parce que ba yeboza na onction moko na kati na yo David ba eko boya ye hallelujah. Alors ce qui na 1 Samuel 29 na verset 26 à Bible finalement Akish appela David et lui dit aussi vrai que l'Éternel est vivant tu es un homme juste et j'aurais aimé que tu prennes part avec moi à cette expédition militaire car je n'ai jamais rien eu à te reprocher depuis que tu es venu chez moi jusqu'à ce jour mais tu n'es pas bien venu des autres tu n'es pas bien vu des autres princes Philistins. Maintenant donc, repars en paix chez toi, pour ne pas les indisposer. David lui dit, mais qu'ai-je donc fait pour que je ne puisse pas aller combattre les ennemis de mon Seigneur le roi? Qu'as-tu trouvé à reprocher à ton serviteur depuis le jour où je me suis mis à ton service jusqu'à maintenant? Akish répondit à David, je le sais bien, car j'étais apprécié comme un ange de Dieu. Seulement, les princes des Philistins m'ont dit, il ne participera pas à la bataille avec nous. Maintenant, lève-toi de bon matin, toi et les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi. Levez-vous de bon matin dès qu'il fera clair et partez. Alléluia. Présence à David et tchaki bango mal à l'aise. Mokonzwana lobi, mokonzwana mboka na lobi. Mboka oyo David akendaki na exil. Alobi yo sel nonga mabete. Oza na problème moko pete. Kutu na apprécier yo. Présence na ona kat na mboka nanga. Depuis là, na apprécier kayo oza lokola un ange de Dieu. Mais c'est ma batu nanga balobi yo mo yo participer na biso na bitumba oyo ezate. Yangwana na lingi yo na équipe na yo. Bokanga bisaka. Déjà na tongo. Bozonga na mboka. Zonga na mboka na yo. Hallelujah. Babengani David, mboka oya kenda ki exil, babengani babi zonga na mboka na yo parce que présence na yo ezotia mal à l'aise batu na ngai. Hallelujah. Nangina yebisa yo. Yo ozali wen. Hallelujah. Yebake présence na yo tiaka mal à l'aise. Bato yo zalaka na bango. Alléluia. Alors, ego sala ke David azonga ki na mboka oya autaki na basoda na ye. Tant ba komi kuna, to komi sko na vers na chapitre musuto kesko na 1 Samuel 30. Explication na pesibino ezaki na 1 Samuel 29. Alors na verset na 1 Samuel 30 na 1 Bible sibiso, lorsque David arriva le surlendemain avec ses hommes à Siglag, il la trouva ravagée et incendiée. Les Amalécites avaient fait une excursion dans les Negev et contre Siglag. Ils s'étaient emparés de femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville, quelles que soient leurs conditions sociales, sans toutefois tuer personne. Ils les avaient amenés et avaient continué leur chemin. Quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent donc qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été amenés captifs. David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer jusqu'à être épuisés. Les deux femmes de David, Aninoam de Jizréel et Abigail, veuve de Nabal de Carmel, étaient parmi les prisonnières. David était dans une situation très angoissante
parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en passant chacun à ses fils et à ses filles, et il parlait de les tuer à coups de pierre. Mais David puisa de nouvelles forces à se confiant à l'Éternel, son Dieu. Il demanda au prêtre Abiatar, fils d'Ahimelech, d'apporter l'éphod servant à consulter l'Éternel. Abiatar les lui présenta. David interrogea l'Éternel en lui demandant, dois-je poursuivre cette bande? Dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper? Et l'Éternel lui répondit, poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. David s'est mis en route avec ses 600 hommes. Ils parviennent au torrent des Bessor et certains s'arrêtèrent là. David continua la poursuite avec 400 hommes. Les 200 hommes, trop fatigués pour traverser le torrent des Bessor, restèrent sur place. Alléluia. Tomoni biso nyonso awake David tomba renvoyé azonga na mboka parce que avant akene exil na mboka oyo akedaki wana ba Philistin autaki déjà kozala na mboka moko boye babengi yango bakomba makasi soki Siglag esika wapi asalaki comme ezaki ekomaki lokola village na ye ekomaki lokola mboka na ye oyo ye azwaki comme possession tangu akimaki Saoul. Alors yena ba soda na ye na basi na ye na basi ba soda na ye na bana na ye na ba biloko na bango bazali kovanda na Siglag. Mais ekomaki na moment moko susu batika ki Siglag wana bakendaki ko se réfugier wapi na ba Philistin wana et pas wapi ba voyer bango. Alors tant ba boyi bango David na ba soda na ye bazaki obligé bazonga na Siglag. Et c'est quand on va qui possession. Parce que balongwa na mboka o bavandaka na Saoul. Parce que Saoul a été supporter présence à David parce que David a comme qui gêna ponaye. Honneur ne se comme qui a David. Alors roi Saoul ko bande ko luxa David pona ko bomaye parce que abanga ki que David a renversé pouvoir naye ponini azaki toujours muto azaki ko bunda bitumba pas azaki ko longa. Alors Bible biso tangu David na ba soda na ye 600 bazonga ki na ville na bango na Siglag balobi baki ko kuta ville koma ki incendié bakende ko kuta ville koma ki ravagé. Alléluia. Baki ko kuta ville koma ki vide. Alléluia. Bako kuta ke banguna bayaki ko kote la bango ba piller bango bazui basi na bango bazui bana na bango. Alléluia. Bakima ki na bango. Alléluia. Tant bakomi na mboka wana bamoni ville koma ki incendié bakuti bandaku vide. Sikoyo ba compagnon ya David ba soda ya David babandi ko lela basi na bango babandi ko lela bana na bango. Ale basilikeli David balobi David omoni likolo na yo totika ki mboka totika ki basi na biso totika ki biloko na biso totika ki bana na biso siko tala tozongi tokuti mboka komi vide banguna na yo bamemi basi na biso bamemi bana na biso bamemi biloko na biso. Alors que basi ya David pe bango pe bazalaki prisonnière parmi basi na bango. Bible sibiso awa les deux femmes de David Ahinoam de Jezreel et Abigail veuve de Nabal de Carmel étaient parmi les prisonnières. Basi ya David pe bango pe bakendaki prisonnière. Alléluia. Alors David a komaki na situation moko angoissante. Akomaki na situation moko oyo ayeba kite asala nini. Pourquoi? Parce que ba compagnon na ye ba balukela ke ba komaki na plein d'amertume contre ye. Alléluia. Ba komaki ko kanisa bana bango, ba komaki ko kanisa basi na bango. David makase sila kiye. Balobi David ayeba ke loko asala te. Mais Bible sibiso David puisa de nouvelles forces en se confiant à l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Nengina talisa onde ko mwasi nde omobani. Tangu omona kake ba piye yo. Tangu omona kake bozwina yo ebebi.
Alléluia. Tango mona kake okomi saccagé, ba faire na yo e baby. Alléluia. Ba binemi na yo, ba piller yo. Opuisera force na yo panane. Nana talisa yo ke David tanga constataki ke basi na ye na bana na ye bakoma ki ba prisonnier, même basi ya ba soldat ba koma prisonnier ba lobi. Na kati ya situation angoissante akoma ki nango, mais apuisaki force na ye, ba nouvelle force na ye et pas Nzambe. Alléluia. Alléluia. Ndeko mwasi ndeko mobani. Ba vie na biso peza saccagé, ba vie na biso peza pillé, ba vie na biso. Alléluia. Eza saccagé par nos ennemis. Banguna na biso, bazo saccagé bozu na biso, banguna na biso, bazo ko saccagé ba finance na biso. Alléluia, ba bénédiction na biso. Alléluia. Bazo piller ba bénédiction na biso. Ba faire na biso, prospérité na biso, kimia na biso. Alléluia. Eza pillé par nos ennemis. Alléluia. Milieu mabé. Ezo saccagé ba vie na biso. Milieu mabé. Ezo saccagé ba faire na biso. Milieu mabé. Ezo zo bozu na biso en otage. Ezo zo ba vie na biso en otage. Ezo zo ba vie ba na biso en otage. Eza ko piller bandaku na biso. Alléluia. Mais sengeli to taila Nzambe. Alléluia. David tant tozo tanga awa to moni ke David tant akuta ki ville na bango et comment qui saccagé et pillé. Balobi azwa ki ba nouvelle appuisa ki ba nouvelle force et pas Nzambe. Alléluia. Combien de fois ville na yo eza saccagé de moi si? Combien de fois ville na yo eza entouré par des ennemis? Alléluia. Alléluia. Ozo monake oza envie. Alléluia. Mais finance na yo et baby sami, ba bénédiction na yo et baby sami, finance ba faire na yo oh nyo sezaki ya yo comme bénédiction banguna milieu mabe et baby si, mais oza revivre. Alléluia. Alléluia. David basi na ye bakoma ki ba prisonnière. Alléluia. Mais ba lelela ki Nzambe, ba crier ki pa Nzambe, ba considérer ki Nzambe. Yo tangu ba bozwi na yo ebebaka. Tangu ba faire na yo ebebaka. O raisonnaka nini, o salaka ndenge nini. Parce que atomoni ke David tangu makambo na ye bakuti ville ezaki incendié. Tangu ba moni bana na bango, na ba famille na bango, ba faire na bango, nyonso banguna bakima ki nango bakanga ki nango bakenda ki nango. Ba bisi so David abenga ki prêtre Abiatar. Aya na efod na tango akala ba prophète na Nzambe bazali ko consulter Nzambe na ebite na ba efod besogeza je sais pas ba efod na ko limbo lango za ndenge nini. Alléluia. Zeke je pense aba balobi abenga ki prêtre comment Abiatar aya ki na efod aya ki na zeke abeta po atuna Nzambe parce que azwa ki décision ya kolanda ndoko mwasi ndo mobani. Yo tango kuta na ba faire na yo e baby. Tango kuta na ba bénédiction na yo bafoué. Tango kuta na finance na yo par terre. Osaka nini? Okanga baboko. Olanda ngo te na molimo. Po bundela ngo, po récupérer ngo. Satan na ba démon na ye, ba koti na vie na yo, ba baby si bozui na yo, ba baby si ba bénédiction na yo, ba kangi ba finance na yo, ba kangi élévation na yo, ba kangi ba promotion na yo, ba kangi libala na yo. Kotika na main croisée te, kele na bitumba, combattre sans reculer, kozonga simate, landa yango tu atteindre ngo o récupérer ngo. Parce que David a comprenaki ke banguna na ye o baki ko piller ville na ye bayiba ki babiloko bayiba ki bakenda ki na bana bango na captif na basi balobi abenga ki prêtre aye na efok abeta zeki atuna soki akoki ko landa bango pe alonga. Mais na lina so ok bitumba na so yo avant kota nango esengeli otuna na volonté Nzambe otuna Nzambe parce que a tomoni David alléluia aye ko tuna nza atu aye bisi na prêtre wana Abiatar abeta zeke atuna. Après ça que David interrogea l'Éternel en lui demandant dois-je poursuivre cette bande, parviendrai-je à les rattraper? David a tuni Nzambe. Est-ce que nakoki ko landa
Bandia benemi wana oba eko pie mboka nanga. Nakoki kolanda. Bato oba eki ko pie finance nanga. Nakoki kolanda. Bato oba eki ko bloquer makam nanga. Est-ce que soki nalandi bango na ko récupérer ango? Nzamba ebisi David alobi oui landa. Oko récupérer ango. Ndeko mwasi ndeko mobali. Na pokwa na lelo. Na ebite soki boza na moi to na tongo. Nzamba zo ebisa yo. Kota na bitumba molimo. Landa finance na yo. Landa libala na yo. Landa elevation na yo. Landa ba voyage na yo. Landa oyo nyonso monguna. Ayebaki na kokanga na vi na yo. Landa oyo nyonso monguna. Ayebaki na kopie na kati na ndaku na yo. Éducation ya bana yo, monguna zo bebisa, landa ngo na prière peut récupérer yango. Alléluia. Promotion na yo, promotion ya mobali na yo, landa ngo na na prière peut o récupérer ngo nom de Jésus-Christ. Alléluia. David a landa ki yena troupe na ye, mais c'est maintenant ozo kota na bitumba, tango komi na situation moko désespérée, tango komi na situation moko angoissante, tika na ye bisayo, et sengeli oza la compagnie na ba homme fort, oza la compagnie na bato baza na foi, oza la compagnie na bato ba lembaraté, il faut pas oza la compagnie par des hommes qui se fatiguent. Alléluia. Ah, tomoni David azalaki accompagné na 600 hommes na ye wana menanzela tomba bandi ko landa bozui na bango tomba bandi ko landa babien na bango tomba bandi ko landa basi na bango. Alléluia. 200 hommes batikaki sur place bakomaki fatigué bakokaki lisusu te. Alléluia. A continué ki nzela na 400 soldats et pourtant bazalaki 600 au départ. Ndeko mwasi ndeko mobali tango kota na bitumba molimo linga ozala entouré na bato baza na foi linga ozala entouré na bato bako accompagner yo linga ozala na bato o bako lendisa na bitumba linga ozala accompagner na bato oyo bako le batuka tozo kene na yo ensemble pour te récupérer finance pour te récupérer bénédiction pour te kozala accompagner na bato o ba se fatigaka te bato bazaka désespéré te. Bible sibiso David s'est mis en route avec ses 600 hommes. Ils parvinrent au torrent des Bessor et certains s'arrêtèrent là. David continua la poursuite avec 400 hommes. Les 200 autres, trop fatigués pour traverser le torrent. Alléluia. Tant que vous avez okene na ngambu ya vi na yo, ozaka compagnie na banane. Soza na batuba o baza na foite. Alléluia. Oko risquer au perdre. Lingo za la compagnie na batu oyo ba lendi sama na foi batu oyo baza na conscience que non ndenge tozo senga nzambe loko oyo ndenge to s'engager na bataille oyo ndenge to s'engager na objectif oyo et sengeli to atteindre ango. Cause la accompagner na bato ba se fatigaka te, cause la compagnie na bato ba désespéraka te, cause la compagnie na bato oyo ba lembaka te ba koka ko bondela te. Eza na makambo mususu eza na ba sujet mususu tongo bandi ko bondela nzambe, il faut bondela ti au recevoir. Mais ça la bato mususu a robanda prière titi likambo yo pe bana bande ko bonde la pona ngo. Na ume na sujet oyo 2 ans 3 ans na omona nange lokote na tiki nanga. Mais ça la mutu mususu kaka même sujet wana alobinga na kolemba te tina atteindre objectif nangai, tina atteindre but nanga, tina toucher na promesse nangai, a ko continuer, a ko combattre sans reculer. Awa David, bat soldat descend, batika qui sur place. Pourquoi? Parce que bakoka qui sous ko continuer te. Alléluia. Oh, na yoki onction ko quitter langa. Oh, nzamba za bien. De au moins signe de mobile. Et sengeli Olanda ba bénédiction na yo na molimo. Oh, nyoso monguna, ozana kimete na kati libana na yo ndeko. Monguna ye na kati ya foyer na yo, ayeko tia compréhension na kati ya foyer na yo, ayeko tia zizani na kati ya foyer na yo, ayeko tia mésattente na kati ya foyer na yo, landa harmonie conjugale na kati na prière. Mobile na koma mutu likolo, mobile na koma mutu libanda, ko désespéré te. Linga bato bazan ba lendisema na foi, linga oza la compagnie na bato o ba lendisema na foi, bato ba ko soutenir yo na ba prière jusqu'à ce que on récupérer mobile na yo comme mari égaré, na za na prière ko lembate ti azongela ona kat na ndaku. Alléluia. Bible sibiso David a continué qui na 400 soldats o ba landaki, o ba se pleki ko landaye. Alléluia. Nous sommes nous aussi dans la situation angoissante. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans une situation angoissante. Au salaranini. Tout nzambe, loba nzambe, finance nanga oye baby na sa nini.
Nazana kimia te na ndaka libana na ngana sala nini. Nzamba koyebisa yo. Ko désespéré te tia elike pa na ngai, continuer na kolukelongi na ngai, na komimonisa na vie na yo. Hallelujah. Ah ba biso ba soda ya David. Ba kuma ko penser na ba na bango, ba kuma ko penser na basi na bango. David a kuma ki na situation moko angoissante. Hallelujah. Ton argent est bloqué. Hallelujah. Tu ne sais pas payer tes loyers. Alléluia. Minerva là-bas n'est comme il passe. Alléluia. Mais na sengyo opuisé ba nouvelle force et pas nzambe. Oh nyo sezali bloqué na vie na yo. Na lingi opuisé ba nouvelle force et pas nzambe. Olanda biloko no na molimo. Sata yibi biloko na yo. Sata kangi bozui na yo. Amemi yango en otage. Amemi yango ake nango je sais pas où. Alléluia. Kangama na nzambe, lukelo ya nzambe, pe récupérer kota na molimo, landa biloko no na molimo, récupérer ngo no de Jésus-Christ. Alléluia. Soki tokei na verset 16. Alléluia. To soki tokei na tozakara na 1 Samuel 30, tokei sko na verset 16, to mona ndenge nini David a récupéré ki bozuana oyo banguna na yeba ki ko botula. Babi sipso awa, il guida 1 Samuel 30 verset 7 baby, il guida donc David jusqu'aux Amalécites, qui trouvèrent éparpillés sur toute la contrée en train de manger, de boire et de danser à cause de l'énorme butin qu'ils avaient rapporté du pays des Philistins et de celui de Juda. David les attaqua à l'aube et les battit jusqu'au lendemain soir. Aucun d'eux ne lui échappa, excepté 400 jeunes gens qui réussirent à fuir sur des chameaux. David récupéra tout ce que les Amalécites avaient pris. Alléluia, Nzambaza bien. Alléluia. Bible Sibiso, David récupéra tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra ainsi ces deux femmes. Personne ne manqua à l'appel, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille. Ils trouvèrent également tous les butins qui leur avaient été enlevés. Alléluia. David ramena tout. Il s'empara aussi de tous les gros et les menus bétails. Ceux qui marchaient en tête de ces troupeaux disaient, voilà les butins de David. Alléluia. David revint vers les 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour les suivre et qui étaient restés au torrent de Bessor. Ils vinrent au devant de David et de ceux qui l'accompagnaient. David s'approcha d'eux et les salua. En ce moment, un groupe de vauriens et de mauvais sujets qui avaient accompagné David se mirent à dire, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, on leur donnera rien du butin que nous avons récupéré, sauf leurs femmes et leurs enfants. Alléluia. Nzambaza bien. Bible biso, David a récupéré ki biloko nyonso. Même ata batu oyo batikala ki bakokaki kokende bitumbana David te. Bible biso, tango David akendaki a récupéré ki nyonso, a récupéré ki na bato na 400 omo ba accompagner qui ba récupérer bilo na bango na bato batika ki bakoka ki bitumbate bakoka ko landa te David azwa ki bilo na bango siko les 400 soldats oyo ba accompagner ki David ba ebisi David tant bazonga ki et pas ba kena ko kuta les 200 oyo batika ki sur place ba vorien na kata mo ba lobi David bango batika la ki bango ba kenda ki na bisote ba kozwe lokote. Parce que kuna tamba kena iko bunda. David a récupéré ki biloko oya bango ba piyaki o bango ba memaki bazwaki lisusu na ba biloko na bango lisusu. Alléluia. Alléluia. Na o bango ba kutaki kuna bazwaki nyonso. Sikoyo basoda na balobi David bango bayaki na biso bitumbate bako zwate to pesa bango kaka basi na bango mais le reste bozu mususu o biso to zwi kuna bango bako zwate. Alléluia. Ne peut pas comprendre, ne pas comprendre. C'est-à-dire quoi?
Tant yo koti na bitumba, tant yo za accompagné par des hommes de foi, batu oya foi, ba sungi yo, boko ta bitumba, bo bonde la nzambe, pona sije moko songolo, to pona makambo moko songolo, to pona ba bitumba ozo le karango. Yeba ke nzamba ko pesa o victoire, oko récupérer ba biloko na o yo baby sata baby sa, oko récupérer bo zwi na yo, oko récupérer ba bénédiction na yo, mais yeba ke non seulement on récupérer biloko o monguna a memaki, non seulement on récupérer biloko o monguna bebisaki, mais alors, alléluia. Alléluia. On récupérer les sous. Na oyo. On kuta na kawana. Alléluia. Tant sous yozo bon de la nzambe pona libala. Tant sozo bonde la nzambe pona mbongo, tant sozo bonde la nzambe na ebite soki pona sijeni songolo. Mais lokola yo o se montrer makasi, o se montrer dynamique. Alléluia, o faillir te na bitumba na yo, o faillir na foi na ote, o continuer ko luka nzambe, o reculer te. Na be prévo za ngoto na bitumbo za nango, yeba ke nzamba ko pesa yo o yo sengi, pe akopesa ona o yo lisusu yo sengi te. Benet eloko yo luka pa nzambe nzamba ko pesa yo ango pe akobakisila ona oyo sengi te. Pourquoi? Parce que ça dynamique na kati ya komba na yo. Alléluia. Ndeko mwasi ndeko mobali na yebite monguna na kati ya ndako na yo abebisi nini, monguna na kati ya ndako na yo apie nini, monguna na kati ya libota na yo asakaje nini. Alléluia. Thème nanga les ali combattre sans reculer, combattre jusqu'à atteindre, alléluia, l'objectif. Alléluia. To combattre to atteindre l'objectif nabiso. To se laisser faire te, to abandonner te. David a abandonné qui te, akenda ki tina suka, alanda ki banguna, obaki ko pienda ku ville na ye, obaki ko incendier ville na ye, alanda ki bango, a récupérer ki basi na ye, parce que David a dit basi mbale, a récupérer ki susu, na basi ba soldat na ye, a récupérer ki na biloko na bango oba mema ki. Alléluia. Azwa ki susu na oya kuta ki kuna. Combattre sans reculer. Yos intercesseurs, yos intercesseuses. Bible biso, to combattre sans reculer. To bunda pe to longa, to continuer na bitumba, quel que soit ba obstacle, quel que soit ba opposition. Alléluia. To continuer jusqu'à ce que to que ne ko toucher na ba promesse na biso. O nzamba saela biso, o nzamba tshana kati na biso, makamno so ki to ko nzamba la biso. Ata toza entouré na babinemi, ata toza encerclé na banguna, ata banguna bazo bundisa biso, ata bat bazo tia biso ba pot de banane, bat balingi biso to avancer te, bat balingi biso to bonga te, bat balingi biso to réussir te, biso to lemba te, to kondi na ko sala, to kondi na ko luka. Alléluia, ti to ko réussir. Parce que tozo zonga simate. De ko mwasi de ko mobali. Vraiment, naebi ke nazanalité ya oyo, ozui ba sujet de prière. Na kwa ko kumba intercession, mais na moni vraiment temps et komi koleka mingi moyen na kota vraiment na préparer ki même ba sujet ya intercession, donc ba sujet de prière par rapport à l'ité ya oyo. Alléluia. Nzamba za malamu. Ndeko moi si c'est peut-être na koyoka yobana nzambe, c'est peut-être na kotanga bible parce que des fois tant so ozakana ozo yebate okobonde na ndenge nini oza na sujet ko prier te, mais tika nem so que tant ozo tanga yobana nzambe, molimo santu ako souffler ba sujet de prière o esengeli pona vie na yo, to pona libota na yo, to pona bana na yo, to pona besoin moko songolo oyo za nango, oko puisant okaka na kati na yobana nzambe. Nzamba pambola yo, oyo yo kingai na moi na lelo to na pokwa na lelo. Vraiment je vous admire, bino bato bo landarangai, naza ko admirer bino, naza ko sepela na bino parce que bino pe bozo sepela na matea o nzamba zo tia kacha munoko nanga. Tika ete kime na Yesu Masia. Eza la partage na bino. Alléluia. Bo pambo ma, bino obo yo ki loba oyo, bino obo kwa na liloba oyo. Alléluia. Zambe azana biso nyoso de tomunani na mbalasima. Amen. Bye.